côté Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ba diaspora partout bozala ba Nairobi na ba Afrique du Sud na pesi bino mbote na cadre toujours ya kolada magazine na bino EP sabino ba sango ya solo solo mbonda ekolo po yangonde ezali suka masolo. Tofongoli page rétrospective na biso ya semaine pour na koyebisa bino ke to l'accepte bino kati na poso o ndenge nini monseigneur Donatien Chole secrétaire général ya Senko aza ko regretter le comportement ya mabe ya ba membre ya IDPS ndenge bazali ko finga mwana mboka cardinal Ambongo elekala ki ndenge nini. Ndeko ya Congo yeba ke conférence épiscopale du Congo Senko la Mukuse basalisaki mobange la conférence de presse mokolo ya dimanche 5 février na Kinshasa oyo monseigneur Donatien Chole secrétaire général atalisaki na batu comportement ya mabe lolenge ba atakaki cardinal Fridolin Ambongo likolo ya discours oyo asalaki devant Pape François na stade des martyrs na maloba na ye alobaki directement na ba dirigeant ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na Mokuse ke ba membre na bango oyo bazali kolekisa tangu pona kofinga archevêque de Kinshasa bazali ko rendre service ya mabe epai ya mwana mboka Félix Tshilombo ezalaki occasion na conférence de presse wana ya kopesa conseil na ba dirigeant IDPS oyo eza parti au pouvoir batika kolekisa batana bango ya kofinga cardinal Fridolin Ambongo po et comme kolakisa neti cardinal azala problème personnel avec le chef de l'État faut koyeba ke mwana mboka Fridolin Ambongo aza atala problème moko te le chef de l'État Félix Tshisekedi ata kout église catholique pe eza atala problème moko la été donc elingi koloba ke mwana mboka fachi azala ba relation na kitoko na église catholique pour la rappel esengeli koyeba ke cardinal Ambongo a commis objet ya ba attaque ya mafinga na ba réseaux sociaux et pas ya ba membre misusu ya IDPS likolo ya discours oyo asalaki na stade des martyrs devant Pape François discours yango alobelaki makasi likambo oyo etali souffrance ya ba congolais la mikolo oyo bazali ko vivre awa la République démocratique du Congo yango dossier oyo eza à suivre biso to betisika mbunda kaka la kati ya semaine oyo tolakisaki bino ndenge chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a rappelé commandant Kenya ya force régionale basala musala oyo baelaki awa la République démocratique du Congo et non ko soutenir ba rebelle ya M23. Na sommet extraordinaire ya communauté d'Afrique de l'Est EAC oyo esalemeki samedi na Bujumbura kuna na Burundi bona situation ya Est République démocratique du Congo mwana mboka Félix Tshisekedi a rappelé ki commandant Kenya ya force régionale bazala en ordre ya kosala musala oyo bayelaki awa na République démocratique du Congo ayebisi bango ke boyaki awa te pona ko soutenir M23 pe eza malamu te ndenge population économique baye bino boyaki po bosunga République démocratique du Congo et non ya koluka ba problème rappel yango esalemaki après sommet extraordinaire Burundi Ndayishimiye Tshisekedi République démocratique du Congo Museveni Uganda Kagame Rwanda Ruto Kenya pe Salou ya Tanzanie po bamonaki ke feuille de route ya Rwanda ezalaki respecté te po ba M23 balongwa la territoire République démocratique du Congo po na Christophe Lutundula vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères ba responsabiliser ba chef d'état-major ya ba armée ya ba pays membre ya communauté d'Afrique de l'Est ba sala chronogramme oyo et ko permettre ba M23 na Rwanda ba exécuter rapidement pour makambu ekende kitoko. République démocratique du Congo a insisté fin abitumba wana pour permettre ba déplacer des guerres bazonga na bisika la bango. Na suka ya masolo ba chef d'état ya EAC ba ordonné cesser le fait immédiat na bisika nyoso ya Est République démocratique du Congo pe kozonga ba groupe armé étranger. Kutu ba ordonné réunion ya ba chef d'état-major dans une semaine pour ba fixer chronogramme ya bozong na bamboka la bango. Boyeba ke sommet extraordinaire ya EAC ezalaki na thème ya ko approfondir intégration pe ya ko élargir coopération. Et il faut koyeba ke président Félix Tshisekedi a komaki samedi na Bujumbura kaka pona ko participer na sommet extraordinaire ya communauté d'Afrique de l'Est. Ba chef d'état local ya Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzanie, Uganda bazalaki présence sauf que ainsi Soudan na ministre la bango ya affaires étrangères nyonso esalamaki parce que feuille de route ya Luanda Angola oyo esengaki retrait ba M23 RDF na ba zone occupée avant le 15 janvier ezali respecté te et surtout que M23 na ba allié na ye bazali toujours ko élargir ya ko kanga ba terrain République démocratique du Congo na misu ya force régionale yango
et sengika ke makambu oyo ezala respecté de manière que ba congolais ba vendre la kimia biso awa to betika mon apport dossier oyo eza à suivre. Et ça qui passe comme on a likambo ya ko kambo pe ya soni comme on a ndenge ba ndeko ya ba groupe ya ba député ba simba na kina ba agent de sécurité ya primature ka kuna kata primature et le kala ki ndenge nini. Likambo ya mbongo bandeko na nga kaka ndenge batu balobaka ebomisa batu ebele ekabola batu ebele pe batu ebele baperda ba valeur na bango kaka ndenge bozali komona na après-midi ya mokolo ya lundi 6 février 2023 bitumba moko esalemaki entre groupe ya ba députés provinciaux na baja ya sécurité ya primature kuna na kati ya bâtiment ya primature na Kinshasa. D'après rapporteur collectif ya ba députés provinciaux ya RDC, ba député bakendeki na primature pona kotalisa comportement ya mabe ya ba ministre ya budget na ya finance sur le non paiement ya barrière na bango. Socrate Kangulumba a indiqué que tango bakomaki sur place ba député bazalaki considéré lokola ba vulgaire liboso ya la police pe ba député mususu babungisaki biloko na bango na ba téléphone ebele na yango ba député bazali kosenga na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ayeba na koagir na lombango nyonso soki te bapesi kaka 24 heures na gouvernement pe soki ba réaliser yango te bakoyeba ke bango bazali baeli ya mboka oyo na oyo etali primature baindikaki ke ezali groupe ya ba député provinciaux oyo balukaki ba créer incident moko pe batantaki ko brutaliser commandant ya sécurité ya primature pona ko forcer audience moko non demandé alukaki a calmer pe a orienter bango commandant sécurité ya premier ministre ba brutalisaki na kati ya même bâtiment ya primature pe agent moko ya sécurité akokaki kotia kimia pe ordre na kati kuna. D'après primature tango ba député ba monaki ke basali mabe bakimaki frauduleusement mutu na mutu pe bazongaki lisusu te na yango biso awa tokosenga kaka na gouvernement congolais ba ministre ba député boye bana kosala musala na bino malamu mutu na mutu esengeli aye ba rôle na ye eza nini pona ko éviter ba incident ya modèle oyo ezali koyokisa population soni parce que bango bazali kozwa bino lokola ba modèle bino pe esengeli bosala makambo oyo ezali kotia bango en sécurité yango biso awa tobeti kambonda tomona ki pe lisusu ndenge nini bandeko ya Goma basilika ki contre force régionale ya EAC na ndenge bazali ko punir ba rebelle ya M23 T. Ndeko ya Congo esengeli oyeba ke tango biso la Kinshasa tozali kolia ba shawarma tozali ko sepela komela ba masanga na bar mais yeba ke kuna na Nord Kivu ezali ko inda se ko inda po mokolo eleli manifestation moko esalamaki ya makasi tunanga nyonso ezali pona nini population batomboka ki pe balobaki ke mokolo mobimba bakosala te likolo ya ko manifester ba axe ya mabe oyo M23 bazali ko kuna la Goma ya kobomaka batu ya koviolaka pe ya kosalaka makambo oyo ezali contraire par rapport ya feuille de route oyo ezalaki signé kuna na Luanda mingi capitale ya Angola kutu esengeli boyeba ke le gouverneur ya province ya Nord Kivu mwana mboka lieutenant général Constant akitaki ye moko sur le terrain kaka pona koluka koboma moto wana na ndenge population batombokaki yango abengaki bango mingi bakoka kozala na conscience ya koyeba ke ville ya Goma ezali menacé mingi na bato ya mabe esengeli te kosala makambo oyo ya lolenge ya boye parce ke ekosfongolisa ba porte ya banguna bakota na mboka il faut koyeba ke ba désordre yango ekotaki tina ba niveau ba Carrefour kuna na centre ville pe ebebisaki journée mobimba ezaki paralysé donc koloba ke ata activité moko te esalamaki kuna na kati ya ville ya Goma yango mwana mboka Constant ayebisi population esengeli na bango bayeba toujours ko soutenir armée loyaliste pe bayeba kosala oyo kozala malamu de manière que manguna akwa kozwa esika te na kati ya mboka na biso ya Congo na niveau ya rond-point ya centre ville ya Goma esengeli boyeba ke
ba manifestant ba balé ko buka me ba panneau publicitaire kutu na quartier Mapendo dans la commune ya Goma na zela aéroport international la direction aéroport ya Ruchuru full moko manifestant et kala ki kuna pe ba ko yema na slogan na bango ke bastombo ki likolo ya ko pekisa me ba obazali ko soutenir ba rebelle wana donc bazala esengo moko na bango te mingi to yebi ke ba M23 bazali soutenir pa ba Rwandais yango population balingi ba makambo wana te komona force wana M23 ekoko talakati ya Congo pe ba tomboki na ndenge makasi ba action vandalisme et salamaki bisika ndenge na ndenge nyonso kaka mpona nasake population vraiment atombokaki pe alingi ke alo kalsu ba makambo ba M23 mboka te po problème oyo eta lokola ba bitumba to pe ba tuerie ezali kopesa congolais pasi mingi na ngonga oyo yonanga awa la kitasa toza komela toza kolia me bandeko la Goma toyebaka ke bazala esengo te yango esengeli population ya Congo mobimba tozala bomoko po toluka kopesa meme moral na bakozi ya mboka ya koluka kimia ekota ngambo oyo ya République démocratique du Congo surtout mingi na est ya mboka na biso esengeli so na kitasa tozali na kimia Goma ezala kimia Bandundu Équateur Kisangani to partout et koka kozala la kimia po esengo congolais et komona na yango wana biso awa tobetisika mbonda. Il faut koyeba que République démocratique du Congo a décidé ko kata ba signal ya TV na radio ya Rwanda oyo ezali ko sala ba retransmission na ba bouquet Canal Plus à la République démocratique du Congo. Ndeko ya Congo esengeli boye bake République démocratique du Congo a décidé ko kata ba signal ya TV na ba radio ya Rwanda na territoire national mobimba. Décision yango qui appartient à mardi na Conseil supérieur ya radio audiovisuel de la communication c'est ça na Mokuse oyo asali yango na qualité ya autorité ya makambu etali média la République démocratique du Congo. Po eleka kitoko esengeli boye bake c'est ça à travers secrétaire naye atindaki correspondance et pas directeur général ya Canal Plus oyo ezali la République démocratique du Congo akata ba retransmission ya ba chaîne rwandaise na ba bouquet na nyonso oyo eza ko émettre à la République démocratique du Congo pendant 90 jours. Nyonso oyo eza suite ya ba conflit oyo eza entre la République démocratique du Congo et Rwanda, surtout ya régime ya Kagame, ngenge aza ko soutenir ba rebelle ya M23. Selon autorité oyo alandela kamakambu ya média congolaise a constaté que ba chaîne ya Rwanda eza ko sa ba intox ya ko inciter ba désobéissance civile, ko luka ko bebisa moral ya ba tout contre pouvoir ya République démocratique du Congo, ko luka ko silisa ba valeur ya ba institution pe ya bakozi ya RDC pe ya makasi ya ko appuyer bitumba oyo ezala kati ya est ya Congo. Malgré RDC a eu décision ko kata la retard, boyeba ke Rwanda yekutu asi akata ba signal na biso depuis quelques jours yango makambo oyo ezaka ka assuré po mabe eza makasi biso awa tobetisika mbunda. Agence c'est moko ya ba voyage et ça musala qui toko avec beaucoup de professionnalisme pour ba regretter kate so côté si confiance kuna quick travel visa tonda élément oyo. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona ba soins médicaux na yo adresse ezaka kamoko quick travel visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te quick travel visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc on a zolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso quick travel visa aza kosala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité.
yaka na coup de travel visa dossier na yo et cause la traiter na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que tous koloba tous na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na quick travel visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. La cadre ba idéologie moto la moto la sa vision na na commune na yeto monaki mwana moka kolongo mukendi Celestin moko ANC ndenge nini ala saki vision na liboso ya caméra ya mbonda ekolo pour la commune ya Kimbaseki. Kombo na ngai Celestin Ngolongo mwana mboka Celestin Ngolongo mukendi na cadre ya INC na parti ya INC ya mwana mboka Vitra Kamele oto bengi Google na biso ya mwana nde mokonzi na biso pona Union pour la Nation Congolaise. Tozaliwa nazali moko ya leader jeune ya commune ya Kimbanteki. Vision na ngai na commune na ngai ya Kimbanteki premièrement na pesi nanu tata Kolo Nzambe Lokumu. Merci mingi na vie o ya pesi ngai na tonga lelo po na kota na yo to solola. Pour natalisa vision na ngai na kati ya Kimbanteki. Vision na ngai na Kimbanteki izali po na se basé mingi kotala na vie sociale nanu ya Kimbanteki na développement nanu ya commune na biso ya Kimbanteki yango toko kolobela ngo lelo vision na ngai eza ya liboso ezali kotala nanu Kimbanteki eza totala kaka po na route Mokali route Njoko route Bekatef oyo ekoti mabaya bengi mabaya te. Kimbanteki eza monene. Kimbanteki ti kote asinga yinga kote Kimbanteki ke kokangama na maluko kote babengi bikuku eza Kimbanteki. Bato baza kuna population eza kuna ezebele. Mais vi o bango bazo mene kati na capitale na biso eza lokola bato bazo mene na kati ya forêt. Mais baza kati ya Kimbanteki. Baza pe na posa ya lisungi ya bato ya Kimbanteki. Siko bato ya Kimbanteki yango banani eza ba véritable bana Kimbanteki lokola biso bana Kimbanteki yango nde tokotalisa makasi na biso na kati ya Kimbanteki na biso na idée na ngana kozala nango na idéologie na ngana kozala nango na koluka na ya liboso kosangisa bana Kimbanteki bazala ini ya mibale kokota na population na ngai ya fond na kati oya Kimbanteki kote na tangi lokola na bikuku kote singa yinga ti na ngomba na ba montagne wana ya mulayi wana bato bazali population ezali ya Kimbanteki les gens souffrent bazo souffrir ezali mai ezate banzela malamba pont ezate okoma ba mama bazo kende na zamba kobuka banzete pona kopelisa moto po balamba bile yango bazo lamba soko taleza pasi mingi ya matata ya pasi ya somo ya kokamwa ezalaki ke ndenge mwana mboka Benjamin Kilunga asaki tourner munene na cadre reportage kuna la Kasongolunda akende kokuta école ya maka ya na 21e siècle mboka o autorité ndenge na ndenge bazaka ta gouvernement epesaki biso somo tonda élément oyo ndeko ya
Congo ezali monene toyebaka te soki pe esengeli tosala nini pona ko participer na kobongisa 145 territoire oyo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi azali kosenga. Awa tozali na Kasongolunda na province ya Kwango ndeko na ngai na 21e siècle oyo ya kokamwa école oyo ebibisa ba leader ya ndenge na ndenge tala ndenge ezali ko fonctionner na matiti. Vraiment epesi pasi komona ndenge caméra monda école etambola kiti koto oyo poto sala ba reporter ya solo toye ko découvrir état oyo bana bazali kotanga toyebite topesa kombo nini po ba leader ya Kwango baza ebele bamonaka école ope babima awa mais batikala jamais kosala tout kotoyo pona koluka kotia école oyo na ba état oyo ezali kosengela awa soki vula ebeti amame toyebite soki bana batangaka ndenge nini esali pasi yoka ndenge ba autorité école babeti simonda école oyo tozana ba problème ebele infrastructure eza mabe baban vraiment eza mabe bana bazotanga na ba condition moko mabe tozo lité to sala tozo bongisa na moi mike oyo l'état zo pesa biso mais ezoko akaka te tenga na l'état gouvernement azo en charge vraiment beko na biso et surtout ba politiciens na biso oya Kwango bazo beko en charge vraiment ba le kakaba mona ba conditions de vie ndenge bana bazo kende otanga vraiment ba s'investir pour na beko na biso oyo vraiment to ko souhaiter ba politiciens ba tia maboko batia appui na ba désir na biso bazwa vraiment ba solution et koya na bino vraiment ezala solution na école oyo kokoma tina mboka oyo na Kasongolunda eza nango majite toyebi même nzela ezali mabe makasi mais esengeli na ba autorité ya Kwango boye ba kosunga éducation kote oyo po éducation yango nde ezali jeunesse ya lobi awa biso esali pasi komona école ba état oyo yango tobetisika mbonda Mbonda école magazine d'actualité et présenté là toujours marque ya rubrique na pona nini boye écrit mateta nazo yeba te bato nyoso toko voter bako sala eloko moko te bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko ndeko ngai comme na ngai Alain de yo comme on John Katumbi oui na révision ça ya pona nini boye to sala ngo tuna batu pona nini omona ba parents mengi akosika mambongo mwa mukena ndeko malinga akeno parce que bloqué bele fo bele koleka ça nini vraiment bon là par rapport avec compétence na ya ça be compétence ya moi là pour ça a gagner bele ke muke ça be compétence so yi muto la vrai parent jamais se manifester yo za mwasi kitoko zwa mobali mususu pona nini mbongo ya tongo eza ya makangu mbongo ya midi eza mobali ya ndako ya pokwa eza mobali ya ndako ngana ibise mama eza la bongo te eza denge bozwina bango soki nzamba pambola ata ye wana azozwa muke nzamba opambola bango baolia bien mais yo zo yebisa ye akende kozwa makangu mbongo ya tongo ya makangu ya midi ya pokwa ya mobali ya ndako mabe kombo nanga mama Maringoya mama pona nini ba mama lelo bokoma na habitude soki mobali atikeli mbongo ya kolamba weze yoko préféré osafere ba makangu na yo biso mobali azunga atikeli mbongo au téléphone ke facilika pourquoi papa biso ba mama to sala bongo pona nini ba mama o ba sala bongo o ba tekaka te neti biso ba mama to tekaka na biso mobali nanga apesanga te na kotiela ye kaka fufu siko mikolo nde babomi biso na wenza parce que tozoteka te mbongo eza te moyen totiela bango fufu eza te na cadre ya baboni humeur sengela toujours kolongola basusi tolanda omo na ekole ebongiseli bino masa président moko eza nga te sona raisonner maman boya bien yo président moko eza Eric Mandala c'est là ngana mona tona internet kamita na belief mama ya na kata makambo na lobby président mboka ezi Mandala izuba Eric Mandala abele chu nato mona mwa internet yango ya président mboka eza beda chou Qu'est-ce ça c'est quel pays ah peuple abele chou président c'est comme ça biso to na luka mto aleka kwa totuna tokotuna mas na yebiso président
Mitsam kito question za boy président mboka na biso RDC za ya zoe bate nga zoe bisaye azoe bate nga mse ki président mboka déjà ya zoe bani mambuté nga yi président mboka na biso na lobi abeda shua baba a trop beau gosse tete dai mabugo bai ah pe nanga abeda shua ya lo bate tenda Eric Mandala patron Eric Mandala mais nga bisa abeda shua président mboka na biso yo yebi moko yo yebi faire gol président mboka faire gol ba 500 le vieux Jaïsi Djemba koko tiri mokoza ba caricature République démocratique du Congo lisoni obeteli biso Niko ya Congo esengeli oyebake mingi awa tomonaka bazali ba parents babi makana tongo kitoko mais soki bazongi na pokwa bazongaka deja mutu ekomi futi nyonso oyo ezalaka likolo ya bakwiti oyo esalaka bafamille mingi lelo oyo ekomi ya kokabwana papa epai mama epai mpe bana epai tuna ngai ndeko likambo ya kwiti ya zododo ya bwakabwaka tope ya bamasanga ndenge na ndenge misusu kutu bakoka komela yango te mesi bakwiti na bango bakoma kosala baakti moko oyo lelo oyo ekomi ya kokabolisa bafamille yango koko tiri ye moko lelo oyo abeti lisolo yango boyoka ndenge nini elekalaki na ntongo avant le type akenda bulo ambiance kitoko yela nzele na ye papa na Stella okolia nini leloko sala kaka sauce mama na Stella sauce ya bien oyebi ke nga lingaka mingi biloko mwamba mama na Stella pe atikalaki ayebi ke papa na Stella akei bulo alambele sosa mwamba ndenge alingaka mais na retour mawa trop papa na Stella azongaka méchant papa na Stella boni boye yo penza kaka bakwiti na bakwiti tala yo nani a permettre yo contrôler nga mama asia melingo ya zela la fina yo zoba ya mwasi malaboko le petit bikendo kule na kwena akimi mangwe pe koko tiri po abetela l'histoire oyo auti komona yo ka le petit bikendo viens tiri donc abimaka azomaka kao oyo risi benini viens le banaluko yo kaye moko le viens tiri kocha mwasi mal à l'aise boye kobeta ye ozali mobali te vraiment soki masanga elingi yo te tika nyonso oyo biso mbonda ekolo tolobaka komela ezali kitoko mais soki ekolingi yo te ifale otika po mingi bakibimaka kitoko mais bazongaka kao lokola papa na Stella comportement oyo ezali kitoko te yo papa moboti yeba komelaka na calcul soki omoni ke omelaka moko mibale suka wana soki ekobia kolangwa boye mabe makasi yango topesika mona po topesika conseil merci pour bozaki ebele ba fidèles téléspectateurs ba pesa bolingo na mbonda école magazine d'actualité bolondaki biso de partout bozalaki pour na toujours ba information sur le cas de la semaine beaucoup toujours ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso mbonda école officielle pour yango zali seul moyen ya ko soutenir biso et en plus to ba porte toujours polele pour le sport publicitaire na bino makambo ba reportage ya ndenge na ndenge ya ba église ya ba politique ya ba activité nyonso ate ba mariage to toujours one avec ba reporter de guerre pour la console bino be élément kitoko to sa magazine obote ça pour autant na remercier madame Dostine Njitobe maman sociale akangi mo amba mobimba azoko na biso depuis la France et pourquoi pas la Christiane Dewa Ashgar ozali vraiment maman o asima biso sponsor officiel la tanga difficulté elle a toujours présente pour la soutenir biso pe merci la bandero surtout obote elikia makasi pe makanisi la kosunga monda ekolo bo sunga biso la prière na bino la matériel pe la finance la bino et permettre que biso to ke liboso ngala bino to kuta na balasima mais boy ba kesima caméra ezaki Igrid Mateta Benjamin Kilunga Medine Kamembe et pourquoi pas la Wilfried Sambanga à l'aide de la présentation merci bye